Ma Mission TV, le miroir du monde. Mais n'a limité que Martin Fayulu n'a parlé pas à ces gens à côté à pouvoir, pas à ces gens à côté opposition. Comme on est analyste dans la député à pouvoir, et donc tous années en opposition, donc tous continuer à s'opposer par rapport à pouvoir. Souffrir, ngai nazalaki na bango na ulia na bango, mais na janvier tant on a mon aïe que nzela ba bomo me maya moté na lobaki non, na kwa ibe ko fanda, mais boye ba ke ba hypocrite pe ba ze belé. Le vers peuple a voté qui tout le monde a peuple, parce que tu vas comparer, tout le monde a eu président Tshisekedi, le monde a eu l'élection il y a 2011. Est-ce qu'il y a une cour? Après, il y a fallu le président à reconnaître président Wanati. Mais il y a qui? Le monde a Kendaki et le monde a baqué. Décision est qui kuna boni bisanga na na franc parler. Martin Mutunanga, mais décision est qui kuna et comme ala kisigné na bango ala ndenge place ya Kendaki asali bango confiance à Kendaki la bango la ya la bino. Ma Mission TV, le miroir du monde.
C'est ça. Le grand combattant. Maman, honorable Ezali Normal, après 4 ans et demi d'exil pour un combat politique, et Sengeli Bana Bayoka. Bayoka Niamanekila. Ce qui Niamanekila, ça n'a pas été malédiction. Ah, yo, ye. Et Sengeli Bayoka yo. Bayoka Niamanekila. Bana Bandal, oh yeah! Bana Bandal, oh yeah! Maboko pour la solution, Maboko pour la solution. Honorable, à vous. Allô? Merci. Merci beaucoup. Merci. Nakanisi, on a vraiment capital pour nous. Ceux qui vont accorder, attends 1 minute à Pamba, sur 50 de merci. Vous êtes moi prière, hein? Nana Opé Sangaro. Naï. Merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le début, tu es la fin. Tu es Alpha, tu es Oméga. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es miséricordieux, nous te demandons pardon. Pardon Seigneur parce que nous avons péché. Nous pardonnons aussi à ceux-là qui nous ont offensés, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Seigneur, nous te remercions. Merci pour cette journée. Merci pour ce retour sur ma terre. Je crois qu'il n'y a pas un beau cadeau que celui-là que tu viens de m'offrir. Dieu merci. À moi ainsi qu'à toute la population de la commune de Bandalungwa ainsi que de Funa et de Kinoa. Dieu Tout-Puissant, nous laissons cette journée entre tes saintes mains. Alors, on a ici, il y a aussi les ébélés. Mais, il y a aussi merci, on a accueilli Nazui. On a bandal baboué qui n'a rien à nous, on a bani makolo bandal à travers bandal tiawa. En tout cas, on va accompagner la Séguibino, vraiment merci Mingi. Pour continuer. Maboko, pour la bino, Maboko, pour continuer bitumba yango oto bandaki nakanisi na yeko kuta mboka pire encore ne totikaki yango. C'est vrai tokundelaki biso tout changement. Est-ce que changement ekoti na mboka? Mais faut qu'on dise que le changement est là, ata muke te belelelo na devant biso te. Nakanisi bino nyonso boboyaki kovote par ceux qui va faire CCA. Il y a moins de l'élo biso tozawa. Et il va quelque part pour faire un changement. Mais changement il y a un côté. Et il faut accompagner un mot. Peuple il faut télémander tout télémati, tout continuer. Ce que l'eau est à malamu, est à malamu. Nana ego senga musala te, nana nga demandeur d'emploi te, musala nangeza bino. Na ego bundelande bino. Tondimaki ndenge Moïse Katumbi alobaki toza na opposition. Opposition na biso ezali républicaine. Namoni de part et d'autre, namoni beaucoup de gens na terre assez bravo na bino. Gouverneur a lancé qu'il propre, il faut tout s'appliquer. Bon été. Bon. Donc le coup a lancé pour biso to boko vivre na solo banda ale alaka boité. Et alaka quartier biso to za saka na ba terrasse to so foto me ba na biso ba ko kota moté pour mai na kati. Donc il faut tout s'appliquer devant ma parcelle na biso pe to accompagner gouverneur na yoki boyebi na zala ko la makala enclavé na yoki ba osala 12 km avec 4 ponts. Boité. OK, biloka ndengwana elenge sezo salama, biloka ndengwana to kobeta maboko. Moi liberté pe komi liboso ya laki moi manifestation boye bandeko na biso ba soda bazawa belelero to sitozi ba lacrymogène ba mufunge ba mubambe abo. Alors un mot pe to koki ko
ndimake ebali koya babiso bamisusu oyo bakomisaki biso soki mpe barwandais soki mpe banini passeport baboya kopia biso bon awa sikoyo boye tosololi esali pouvoir nini sikoyo bazala koboyela biso bato bakufi mpona nini. Donc il faut vraiment un mot de Savamo, il y en a qui n'ont pas inutile. Parce que le changement est goyaka. Aussi, avant qu'il fasse alors, le peuple gagnera toujours. Donc le peuple va gagner. Tu sais que Egoya malembe, mais il faut tout la mobiliser. Il faut tout la opposition. Tu sais que tu as pouvoir. Tu sais que si nous allons nommer un ministre, c'est pour vous gagner le coup de la boïnanga. Parce que la ligne la molobeli la ville on a ça sala liboso na la kina bango mais tout ta bachuki quoi donc ils ont dit kamate ya malati tina kendaki ouais mais bino ba tozala ko pesa na makasi puisque à chaque fois vous allez ko kotenga to ye poto e bisabino ke peuple liberté ba kabela ga yango mutu te liberté ba obtenir ga yango faut boya boumbu tokondi matembo kana biso bazokumisango o richesse ezebele mais basoda mal payé ba fonctionnaire mal payé biso atokoma olana ba Salomo donc musala ezati ba licence etonda banini etonda kokufela te kosala boyete ponda ko ba robotola mais tokoza liberté ka soki pe toza solidaire soki pouvoir asalelo peuple andima ko souffrir ngai nazalaki na bango na olia na bango mais na janvier tant on a mona yike nzela ba ko mema ya mote na lobaki non na ko ibe ko fanda mais boye ba ke ba hypocrite pe ba ze belé moi j'ai la chance ya web sa Kabila ba renard wana ba ozoba yo na nsa ke ba ozoba yo yonde président olonga mais bango ba otika na est-ce que ba tikalité est-ce que Kabila ça bao ka baza ko yemba umela batali boso ya koloba a respecter constitution bravo ba yuma boso ingana la kindengwa lokala ba yumela mbela bite ko respecter te umela mais tomoni ba komo zo ba lisusu tomoni lobi ba komo tumbaka na ba photo wana soki alinga zonga so ba nini toujours ba renard ba flatter boyete to boyi ba flatter mukonza sa mokonzi ba autorité baza ba autorité to respecter bango mais to senga bango pe batala pasi na biso to gondi matin lelo yo possibilité à sauver Congo ezali mon condition bazangi ba idée biso bana bandal to kota be ba chiki awa to ana ba idée boyete to pesa ta moko to pesa moko to pesa ka ta moko so ba bitema malamu ba osalela yango elingolo banini lelo soko beli ata ba clinique a ezebele soza na mbongo tata aspirine na ozwa moto alors lelo ka liboso to senga na Félix boyete to senga Félix to ana Félix bon to senga na Félix eloko yo ko wana te et ane Félix OK Pachi pepe bon alors na nazoyiba muke mayele oyo eza na kati ya programme ya Moïse Katumbi ala ina programme po baboya kito ya bomona kito baboya kito to kama ina kasumbale sa boyete mais to ala ina programme na biso na ina iba mayele muke oyo ka yango so ipe facha olinga basalela yango eza bien pour l'intérêt na bino po ya ina programme ya Moïse biso pe baboya ki mais mukolo boulanger a nommé batune kuna na parlement mais ça problème te mais biso to konde wala ba parlementaire na bino ngala nga député na bino ta ba voter ngata alors na programme à Moïse Katumbi na yibi de mokaloba giboye tout monde na bomonde ba mituke tambola kawa na ba moto bosoma carburant boyete carburant ala ba taxe tonda alors to sengaki baba kisata 10 cents parce que le peuple congolais soit yébé le place mbongo kendara osa nini a opesa Moïse alobaki moi taxe amuke wana bacha yango na oba bengi couverture maladie universelle toza na possibilité wana biso tam tozokola na kanisi ya rife bagenda so baza oyebe yango même délicat aucun hôpital ba parent to ina ba carte de endroit ba soigner aux bakisi bilo tout ofele ezalaka na Congo
lelo mboka moke lokola Rwanda asala yango. Est-ce que biso na richesse to na otoko sala ngote taxe wana ya carburant Moïse Katumbi alobaki oleke na ba poche bazwa yango bapesaka na ba hôpitaux epesa biso nyonso couverture maladie possibilité ya owana ezali peuple photo telemela po mbongo ekotaka photo ya la bato to tuna mbongo ekendaka natangelaka bino na commune awa nazo expliquer bino biloko yo esalamaka ekoki kosalama po taxe wana ezali ba voiture etambolaka etiaka carburant soki balongoli ne fiske 10 cents bakomi kotiaka yango kokende ba hôpitaux ofele possibilité ya li ezalaka question kwala motema malamu sino te moyen te lelo yo nayebisaka bino na commune awa balelaka bibembe mikolo nyonso bafutaka mbongo ekendaka wapi otuna te. Donc alors que ambongo na biso mabele na biso biloko na biso naye nanga kobebisa bino mitute me nalaka ndenge wana ekeni lelo yo est-ce que policier ndenge aza wala mosusu abimi victime bakoma kosenga mbongo na ville est-ce que eza normal alors que balati drapeau baobunda mpo lekolo yango Moïse alobaki il faut bazala na couverture famille ya policier na ye moko prise en charge ezala normal sinon mutu ana munduki siko ala nzala siko osalela ngo te aba okotela bino alors soki baza bien sécurité pe ozala bien biloko tu pe okende bien po liboso eyalaka bongo te or lelo yo fonctionnaire azofutama mabe lelo okei oyebi te otika nini na ndako okozonga bana bakotalela yo donc fo tobanda kuna alors yango tokosenga na président Félix ok tokoyebisa Faci asala tumayele ezali programme ezali biso baboyelaki biso me totikali baumbu na bino toza na opposition républicaine et que tokosala tout tokoka koavancer donc lelo yo toza lisusu te nakanisi bino moko boyokaki Moïse Katumbi annonsaki aokeye parti na ye le moment veni tokosolola masolo wana lelo ezalaki kaka esengo boye boyambi ngai nga mpe nasepeli nazongi mabele na ngai pamba te natikaki yango ya longtemps et que na kosenga na bino nayebi te soki moto moko to mibale wana préoccupation moko bokoki kotuna et puis toluka moyen tokabwana totala ndenge nini est-ce que motu moko to mibale bakotuna question. Merci président nasepela mingi komona osusu nazali grandi na banda tibango na nzobe na moko ya fangobokanga motuna na ngai eza boye président tomoni oye tosepeli ya mingi mozongi mpo ezali boye question na ngai ezali oyo tozomituna bato oza komituna ngo na plusieurs fois est-ce que moto biso tovotaki oyo biso tovotaki toyebi bien tovotaki Martin Fayulu oyo peuple votaki sikoyo démocratie Motikae posez question là bon tovotaki Martin Fayulu sikoyo batiela biso Fati est-ce que makambo olobi soki aza na sekondo utilize est-ce que oresir yango. Merci beaucoup. Naï boye binga bien na franc parler. Boye te. Na qui m'a rappelé question te. Alors na lobby boye. D'abord toyo canadien. Vote et ça secret à isoloir. Mutu na conscience na yo kota na bureau ya vote à voter. Biso to boya qui déjà dès le départ to mona que voter wa na tricherie. Le bon wa na tricherie basala andeli to kenai ko voter. Bato ba mona ki que résultat eza mabe basala ki dini ba contester ki yango. Biso to mona que justice po ba boya biso même to
kozwala bakandidat baboyaki meme tosuka na kasumbalesa tokenda te. Alors question na ye azotuna ngai mais ngai naa mieux placé mpona korépondre mais naa na défaut ya franc parler parce que nazalaki na Martin Fayulu boyebi bino moko ndenge elekaki mais ntango élection esili ngai personnellement soki botuni Martin oyebisa bino nabengaki ye nayebisi ye Martin kokende na cour constitutionnelle wana te eza bakabiliste po soki okei bameki kovalide yango elingi oloba nga na juriste naza avocat bolimbisanga soki oke na justice elingi oloba ke osali confiance na institution wana eke resultat ekobima kuna ekozala opposable na yo na boye te ndenge tozala soki na oyibi ngai na memi yo na la police elingi olobake nasali confiance na la police mpo nini asaatya mibeko décision ekobima meme soki policier alibere nakotikala kaka kolela alibere moyibi nanga me esali nini alibere ye. Alors ntango akepa ya ekuru wana etondi bakabiliste na bakabaliste basali nini bazobi ye lokola bazobaki ye décision ebimi kuna ye akendaki confiance atelemi mpe devant bango apresente bamoyen na ye basali nini babwakisi yango e afoti na ye pamba te biso ide na biso eyalaki tokende vers peuple oyo avotaki yo tobunda na peuple basala nini totala parce que bato bakoki kocompare tomonaki président Tshisekedi awa lokola aboyaki baélection ya 2011 est-ce que akendaki na cour aboyaki afandi na ye alobi nga na président na koreconnaître président wana te mais ye akei lokola akendaki elingi olobake décision ebimaki kuna bolimbisanga na ana franc parler Martin amutu nanga mais décision ebimi kuna ekomi balakisi ye na bango wana ndenge place akendaki asali bango confiance akendelela bango la ya kolelela bino namoni ete namoni pouvoir na ekorupika te jour bakosala mabe ngaka na kozonga na koyebisa bino po kuna na yalaki ntango esalaki mabe na yaka bamapanga bato babotolawa combien na ya kozongisa bango te donc namoni kutu ya Lubumbashi babotola mama wana nayoki soki paza vito te papa oyo tozongisa na Kasavubu kuna nayokai derima kufi mais Dieu merci tozongisele lupango na ye donc naza ya bino bitumba wana eyosila te eokontinue kaka mpo bino bakopesanga makasi naosi sentir naka ya député boye te donc tazaka bolobeli na bino na okontinue nani tozwaka 3 questions na la moko. Merci. La parole. Je vais poser question et pas il y a honorable principal. Azali moko na biso il y a Mboka Congo. Wazaki absent na Mboka oyo na nyonso eleki. Honorable principal. Na yoki yo olobi awa kino président Moïse na yo vous en opposition. Maintenant mususu balobi ke président Moïse na président Bemba na Martin Fayulu bango yesu boza na lamuka tolingi to yeba na Martin Fayulu oyo azo déclarer vérité des Syriens boza na kati ya lamuka est-ce que Martin Fayulu andimi akende l'opposition tote atikala kaka na vérité des Syriens. Merci beaucoup pour Nagina et Sabidolo Moko. Toza biso nyonso na kati ya lamuka biso nyonso tozobunda mpona intérêt ya opposition mais oyebi élection elekaki ya basalaki banomination na kati ya banomination na bango banoma mpe Martin Fayulu comme député mais nandimi te ke Martin Fayulu na parlement asiégeaka na côté ya pouvoir po asiégeaka côté ya opposition comme on est analyste na député ya pouvoir te donc tozali na opposition donc tozocontinue s'opposer par rapport à pouvoir nangi na expliqué bino elo moko na démocratie l'opposition a un rôle capital à jouer c'est-à-dire il y a koyoka oyo bino bozoloba mpe ya kopese na pouvoir mpo nini pouvoir azwa solution awa toye tomoni jatida bandi baida malamu terase fomamani tolobali tokoakompagne ye oyo eza ida malamu ngungi esila mais soki asala eloko mabe nayoki kolela na ngai ya bana funa boyebi botala bémission nyonso jamais nasalaki émission sala lobake makala eza enclavé bumbu eza enclavé nzela aka moko te soki obeye na butu po bamemo na mokongo ntina presque kasabubu lelo azwi ida asalela biso 12 kilometre eza awa te ya nzela na baterase afongola avec 4 ports trobi bravo
tokopukumisa ye mais jour akosala ya mabe tomoni kakomolala pongi naingi nayebisa bino eloko moko moto ya pouvoir moto alobelaka pepe bayebake na bizaleli lelo totelemi ya kimbondo ezotambola nani moto asalaki yango nga te et alors donc sikoyo soki deka na opposition nakosalisa bango misala po role na ngai yango wana nakopese na pouvoir po pouvoir asala soki pouvoir asali malamu donc opposition aza na role a jouer kozala na opposition eza mabe te au contraire constitution ezo reconnaître yango toza na opposition tokobunda na kati opposition po bino bowana besoin molobeli bao bovotaki ta mosusu mingi bazongeli bino te me ngai na kozala na bino awa donc mingi mpe bakei bakoya te me ngai na kolobela bino po je me sens redevable na 2 mandats bopesa ngai ouais question mosusu ouais. Honorable, bon retour. Merci. Question nangai ezabo. Ndenge olobi ki oko travailler na Félix Tshisekedi ozoloba pona FCC to peto loba Joseph Kabila lelo loba mabe. Mais ozobo sa honorable que Joseph Kabila na Félix Tshisekedi baza na coalition. Tant yo ozobo ya ko travailler na Joseph Kabila kasi ozondi ma Félix. Okomona te que ozo kende na moi mopandi parce que tant okoloba bongo to komona te oko travailler kana Kabila. Merci na kanisa comprendre nga mabe. Est-ce que nga la bila travailler na Félix? Te oyoka inga bien te. Na lobi soki Félix asali malamu to osali ni to obekele maboko. Soka asali mabe to kobelela ye poto forcer asala malamu. Ngai na okende kuna te pamba te azana coalition na soki FCC. Moko ekufi. Pasi otomoni awa pona bango. D'ailleurs ba batu basila soni. Soki balaki batu ya soni bako ke no kututa tolo tegelelo fallait batika Félix roi ba monaki akadi asala pe gouvernement na ye. Po peuple pas juger ye asali ndenge nini. Ba mi pesi majorité na parlement. Soki pona ngai ba mi nommé. Nakanisi Félix P. J'ai un avantage à rouiller baye bien. Pour na travailler na ye, na fanda na ye. Naza sire certain o ba okanisa kaza zuba bazo se tromper ayebi sibino na oloba parce que na yebi o bazo kanisa ke ba zoba ye ba o se tromper mais biso toza kuna te ye andima ki asala alliance pour des raisons o ye ayebi biso toza na opposition na Moïse Katumbi to kota na pouvoir te na kozongela FCCT parce que na yebi na zalaki na un des fondateurs na monaki to bandaki malamu tant que komi bobeba na sala nini na longwa il y a que les imbéciles qui ne changent pas et les loyo na un projet d'angai auto zalango Félix a sa président de la République les loyo azo gérer jour na sala mabe na hôtel mais les loyo na lobi na komia wa grâce na ye na tamboli grâce na ye boete oli boso balingaki te alors quelque part asali loba malamu ba prisonnier ba bimi Franck Diongo bakanga ya wasala ki lolo abimi ba tebele ba bosko soka loba mabe ezali na oloba ngaka ka oyo jour Félix a osali loba mabe na hôtel ba na oya na wesa bino oyo na ndimité ayebi nga pe très bien ndenga pe na yebi bien et lo moka na oloba loba ya changé mais soki aka Félix onga na yebi mwana Etienne Tshisekedi hein a aussi prendre pe ba tebele donc a aussi prendre parce que na yebeli yete ke la preuve na yebeli yete ka ndima yepe muta souffra na kati na ye na kati ya dictature andima pe ba instaurer pe dictature mais son asali ma c'est moi la trahir peuple pas osali ni aubima na balabala yepe ba osali ni to benga na ye boyete alors donc ezate ke ngana travailler na ye tuna na boya bataka Kabila si na boya ki na ngana démissionner na longwa na boya mais batu batikali to na ba relation na batu à titre individuel to continuer ozana ba bien deka na lobaki o basala nga mabe na limbisa nga pe na senga o na sala mabe ba limbisa nga abo question Tuna Son Excellence, bonjour. Merci. Souffrance à peuple congolais et Zaboué. Bien sûr, vous avez sillonné le Congo. Pourquoi mes Zaboué? Pas diplômé, Baza et Bélé. Vous ne m'attendez moi. Ben ingénieur Baza. Pas Thomas et Baza. Mais tant qu'il n'y a pas de création d'emploi, le peuple congolais continue toujours à souffrir. Parce que les parents n'habissent pas depuis l'école primaire. Tous ont un diplôme, mais ils vont dans le palais, ils vont dans la cabine publique. Au moment où j'entends le
le travail un jour à ça, la parent. Question. Voilà, mais vous avez des bonnes idées pour trouver une solution. Merci beaucoup. Biso, ba idée on a nango, eza ba idée au tchaki na programme. Mais biso to na gestion te. Mais tout là au gestionnaire azo sala poto telemela bango. Parce que bino be wala besoin mo lobeli na bino lelo lobi misala ezate. Mais misala ekoya ndenge nini soki d'abord sur le plan des droits, état des droits ezate investir na yande na Congo. Toi la richesse yo lobi nanga beti dia baza ebelawa. Beti dia baza. So beti dia baate na moni ba mama baza ebelawa. Bozala bana bakota na ba classe. Ba étudiant nyonso bafutaka parce que ngabe na enseignant. Bofutaka na compte Minerval $10 moko babenga ngo fonds ya promotion ya enseignement supérieur. Est-ce que ketaka il faut avoir une espèce dans ba université et que la poche ba ministre tondi magana biso ba Congolais. Bana nyonso école primaire bocha la mituna bino bafutaka 1000 francs. Tant bofutaka ba francs la 1000 francs longwa ka kena na fonds ya promotion mais batonga ta salle monter à classe. Donc kena na ba poche ba à un moment donné photo mituna ngai na koyebi sabine lo moko na expérience lelo so iba ba ofuta ba vignette et que bozo mona banzele zo salama est-ce que peuple na boya kofuta lelo yo bino moko boyebi ba chaka biso to bana kofuta ba taxe d'habitation seri wana bino boyebi na telemela ngwa na sala bemission na bi kimbuta tika biso malembe makaba ba taxe na to sani to kofuta te poto yebelo ko kendaka te mais so on joue exemple kaka bolimbisanga mais so i modèle eza na Congo photo cité yango Moïse Katumbi na Katanga azoka bambongo nyonso transparence bat bazao sani di kofuta po bazali komona esika mbongo na bango ezokende banzele salama akuta péage ezokotisa $200,000 par mois lera kona bi boza ba miyibi ache batu na ye wana botala bino ko mutema mabeto wana na Congo elongwe na $200,000 ekei na $2 millions par mois elingolo ba 1,800,000 ezakokenda ba poche ba individu eza kutu o na Chine te na wapi te awa na Congo na Lubumbashi tanga kangi yango mbongo wana siko abandi kosala nango banzela Moïse azoka mbongo na mapata te mbongo Moïse abokisa nango Katanga euta kaka na Katanga bato nyonso bakomi kofuta ba taxe na nzela komona poubelle te poso omoni bambele boye nga na koyebisa Jatini omoni basalite boye d'abord chef à quartier aza wapi bourgmestre aza wapi obengani ye parce que bourgmestre oyo azoveye te bachef à quartier baoveye te mais il faut bapesa bango bamoyen mpo liboso chef à quartier aza na moyen ta osala ndeni eloko tout eza question ya moyen yo ozofuta carburant ozotambola nango ya ofele ozosala biloko tout ya ofele siko olingi chef à quartier asala na poche na ye akozango wapi pesa ye bamoyen après osurveille ye soki Moïse Katumbi azala kosurveille mpo azala kopesa bango bamoyen moyen ezokoma soko osali te basali nini babengani yo donc eloko mpo toyiki Congo ekende liboso il faut d'abord investir pour baya bamona ke démocratie eza na mboka justice eza na mboka ekoassure bango baosala nini bakoya koinvestir sino te bakoya te e création d'emploi mpe osala nini eozala te yango tokosenga bakoti na biso lokola babandi bakende nango ntina suka bakanga bapoche place ya mbongo eza ebele na mboka na biso mbongo ekotaka ebele FPI wana chaque eloko eya mbongo na bino parce que biloko oyo to ekotaka ezalaka importe bafutaka bapo moko boye ekendaka ba FPI ekendaka bawapi bambongo yango place ekendaka badefisalaka bango na bango barambusaka te bango na kokoka bamillion mais biso mpe tofandi tokokondi kofuta mpo na nini donc biso tozosala opposition moko oyo ezali ke tolingi mboka echange motutu ase retrouve et non quelques individus balemba mpe mbongo yango bakomosoma bandako na bachine mpo balembi eleki ebele osala nango nini alors que peuple azosouffrir tozongisa mbongo na peuple tokocreye baemploi lelo lobi emploi eza te soki tolobi kaka mpana kocollecte bataxe d'habitation eke bato bamoni ntina taxe d'habitation esalaka nakati bato tu bakofute mpe kocreye misala bato bakokende kocollecte yango eza mosala bakocreye lelo bato bakocontrole bavignete eza kaka mosala donc soki toyi tocreye mosala tondima peuple afuta me peuple fa yeba mbongo nazofuta ezokende wapi soki ayebi te rien taxe ya carburant soki na mokolo yali na kofungolela bino banani bazwaka yango batiaka yango na bapoche po eyebani
Zela Mutapuna, Loba. Honorable, question dans les abos. Primaire, ils ont circulé dans Mboka. Kabila en 2023 a postulé les sous. Tu as vu que Aza sénateur a postulé les sous. Tu as comme sénateur. Tu as pour la question. Merci beaucoup. Mais est-ce que Bino Boligi Kabila Zonga? Kabila Zonga Macha Mabongo Likolo. Et Balingi Macha Mabongo Likolo. Merci. Bon, Nalobi Boye. Bolobi démocratie. Démocratie. Nana démocrate. Démocratie, ils allaient voir la majorité. Ceux qui vont voter, maintenant, si on retourne sur le plan de droit, on dit que que Bandale est intellectuel, est-ce qu'il a expliqué en tant qu'enseignant? Bolingi. Ok, en tant que juriste, c'est bon. Bon, Naï, on a une chance d'être enseigné dans le cours de droit administratif par le prof Yuma, Aza vivant. À Koufité, et puis un prof, nous avons fait un cours de droit constitutionnel, le professeur de Sambo, Aza vivant, ou à la cour constitutionnelle à démissionner. Alors, na salaki examen moko so prof Yuma zo landanga atangisa na ILK na DA pour na comme docteur en droit na séminaire na salaki examen. Mais ba ba ebi prof wana za chiche na examen. Après ça va pas mater. Mais na bino na soit quand même 17 sur 20 l'examen na malamute. Alors, question ya zo tuna ezali l'une des questions na zwaki na examen. Alors, Batomaye les va noter, va soit réponse, à Souka. Alors, Batuna Kingaï par rapport à Nicolas Sarkozy. Batuna Nicolas Sarkozy a outil qu'on démissionné puisqu'il est un membre du Conseil constitutionnel de France. Parce que dans France, chaque ancien président de la République a zali 2-3 membres du Conseil constitutionnel de mais biso awa to tchaba on a conseil mais to tchaba on a sénat aza sénateur donc toi position la biso ya bango les a peu prendre moko. Moi j'ai un avantage, c'est d'avoir écrit un doctrinaire vivant. J'ai écrit un livre sur notre constitution et j'ai travaillé sur cette constitution que je maîtrise d'ailleurs. Donc la position la biso professeur Tanga Tuningai Nicolas Sarkozy Alobaki a démissionné. Est-ce que démission est effectif? Tous alliés effet d'annonce. Alors, on a répondu prof, la lobité est allié effet d'annonce. Alors, parce qu'il ne peut pas démissionner puisqu'il est membre de deux droits. Alors, prof a tika ingande moanate puisqu'il a qui oral. Alors, mais na Belgique, na oki que roi ya Belgique peut a déposé des andéni. Alors, on a essayé d'inviter la Belgique, le roi de Belgique a démissionné, mais a abdiqué. Alors, l'intellectuel va venir dans le bandal, vous comprendre des mots, a abdiqué. Le roi va gagner l'autre, Belgique a un roi mi balé. C'est-à-dire, le roi ne pouvait pas démissionner, il a abdiqué en faveur de moi. Donc, il continue à être roi. Moi, a commis pour remplacer parce que la constitution belge permet triangle. Deuxième question, prof Atiki Ngawanate. A tout le monde mais pape peut aller à pape à vie, mais ni pape a démissionné. Alors, pape a démissionné parce que pape a élu. Bobo Sanate, pape est élu par les cardinaux. C'est comme ça qu'il va comme un pape. Donc, le roi a élu, soit l'ennemi a démissionné et permettre qu'on a un miniwana. Il y a un pape a démissionné, batika pape Moussou ou Azana Bisso Sikolo. Mais, lorsqu'on est membre des droits, on ne peut pas démissionner. Même au démissionner, les effets d'annonce, les effectivités, et ça c'est ce que j'ai appris du professeur Yuma. C'est-à-dire, au démissionner, mais quand on est au Japon, au Monaki, dans le Japon,
empereur ya Japon akomi koko alembi. Mais le quand on a empereur na Japon ti mukolo kokufa tu l'as des droits moyen démissionner ezalaki te. Alors na Japon balaki obligé va modifier constitution na bango pour permettre empereur à démissionner. Yango bomoni mwana na ebe intronisé qui dernièrement akomi empereur a loué pour ba modifier limité que basé belo ba bimiso bazongi ba koyamba bango ndenge ba yambinga. Et que nakutani na mama moko kutu côté kuna ya sesa na yeba akoma penza mama mubange alobinda kunanga ezikaka yo mutu uyaka osalisaka nga na ndako atuka l'air na yo kio na bina ko yuko fanda te na yo telema na balabala pona ya koyamba yo a témoigner munene wana en tout cas et touchenga mais touchenga d'autre part je me sens encore doté à devoir moko boye devoir ya continuer ko travailler pour la population nanga ya continuer voilà ko porter fardeau oyo bango bazo pesa ngai donc ils ont vraiment charge quoi. Ok, honorable tango yo yé o kitine mabela ba koko na yo au sentir Kinshasa ngondenge ni. En tout cas na sentir Kinshasa d'abord moi désolation mais désolation na état na kuti mais na mon espoir. Mon espoir est allé par rapport à moi bas changement. Surtout il y a quelques années na va retenir kutambola ndenge na tamboli boyete puis na tenir meeting boyete sans l'autre bombe la clibogène et bêta. Donc il faut reconnaître quand même ce qui a bien allé mais pas ces amounene hein pas ces amakasi na kanisi mboke dindi ko dinda et que ba konjo ba yé les loso volonté za malamu hein quelles que soient les conditions ba ko lobo mutu ba komi na pouvoir na boy mais pourquoi ba congolais ce bana mutema malamu kolinga Congo na kanisi ba wala doté na amour wana ya koluka kosala miracle kosala ya la kate za ka volonté parce que ngana mona na ko lobaka ko na viva na mona gestion ya Moïse Katumbi ndenga sala na Katanga hein na moni que Congo eko changer parce que Katanga komaka numéro 1 na contribution na budget national donc plus de 50% na budget national ezaka uta na Katanga alors que liboso ezalaka les kate et sala que dollar et mataka ekita yaka na se na 90 et quelques lelo oyo dollar et qui ce qu'il faut combien de $90 na 90 te okutango na so 170 so combien donc il va quelque part ce qui va gouverner nyonso ba travailler malamu ndenge Moïse asala Congo ko ko telema il faut volonté zala parce que lelo ba remplacer na 4 mobimba ils sont incapables de kosala oyemo kaza kosala mais mabele zaka yango ba société ka yango ba minere ka ko ezala ka wana donc quelque part il faut la mutema mabe mais na yeko kuta pe na kine awa na moni pe que gentini abandi bien abandi na baida malamu na moni alinga désenclaver makala basala ba pont basala banzela et qui propre mais à continuer mais biso pe population to accompagner ba konzi na eloko baso sa biso to amutema mabe na batute to sa opposition moko républicaine pas opposition ya liga ke to finga ka pouvoir to sala ka pouvoir boité biso to lingi so pouvoir asali malamu to bi malamu so pas sali mabe andi mato critiquer so peuple alingi ta marcher atika peuple marcher marche c'est expression ya démocratie so ko boyi démocratie s'exprimer ba koyina pour de l'otala bata FCC peuple alingi ko sentir bango ta mukete même so ba ko tout atolo lelo o nga na sentir na population eza yangwana mais faut ba la batu ba s'amender ba lo ba ke bon voilà le ko la peuple à l'axibiso ka lingi biso te c'est que quelque part tout ça là qui mabe et que tout le cato changer ce qui va changer ta kalisi mboke ko démarrer pour tout soulager pas la population. OK bande ko tiba kolanda biso sikoyo o la kaka bango e ko ngana zaka cameraman ndeko lezer o sala opposition républicaine opposant au na butu na ndako ba quantité ndaka ba député lelo oyo professionnel ko kisami honorable Francis Kalombo député honorable Francis Kalombo opposant na kata mboka na Congo yepo ko zala mutu ba ko zala opposant banda kulanda banda kuna biloko ba botola te to ko bonda bunda ka peuple te mais oyebi naloba ninga ba botolinga lote nazabe ne logo ba botola te pour ba mobuti c'est ba botola ka bango ezonga bazongisa kaka et la politique mabe je pense que na osala l'opposition te que ba na pouvoir ba binemi nanga parmi ba na pouvoir na ba camarade ba na pouvoir mingi to ba bi ngape na former belé misu bazawana baza bato so inga na tanga bien yenga na découvrir kaye papi pungo le azana vice ministre quelque part
ça mutunga na découvrir na Lubumbashi na ba te belé on ngape na format oh lelo na ko ala na moni ba matina bi Dieu merci j'espère que va remettre en application oh ngana eko lisaka bango oh ngape na lakisaka opposition ko solo la mutu opposition c'est inimité tous ça adversaire politique mais biso to wana ba idée to ko yiko lo bamboke a marché beaucoup pe ko yiba na ba idée na biso na biso bino ke programme Moïse Katumbi alaki na ngo na Congo est tellement riche que soki balingi bako ozope ba idée na kati et permettre bango ba faire avancer les choses mais soki pe ba boyi bakanisi ke ba na mbwanya ko leka batu nyonso mais ba ça là le plus important personne n'a le monopole de la connaissance mutu moko te connaissance ezake mutu nyonso akoyi ko apporter yango mais soki lelo yo mutu pa na ida malamu tout est concourir na bien-être à peuple congolais pays na biso eza riche to tissionner na est à pays na uti Ituri so tali ba déplacer des guerres pas si bazo mona na si ozwa force même pas à avancer to uti ba mboka nyonso to zo mona désolation za na Congo mais je pense que ndenge moko pesa na kin mais lelo yo soki espoir ezali soki apport ezali espoir à liboso ezali que lelo ba opposa ba la librement ba sala ba activité et tozo espérer que ça ba pour la biso matekate que ba bandi boye lobi tant to bando poussa la pembe na ba séance comme oh Moïse Katumbi ko la candidate oh Francis Kalomba ko chali bayate oh bokangaye oh bo sala eboy po ya la ka bongo po bato ba sala ki le lobi bazakaka et là monter la kisi que lobby ba osala lisusu mais biso siko to yena no makamba ba élection te to yeto participer en état dans l'opposition na bien-être du peuple congolais c'est-à-dire que oyezo kende ya mabe to dénoncer yango ba place ba mbongo ebomba makalo ko to yebi to banda lo ba place bo mbongo ezali bozo bozong c'est la population okozonga na force en face kalombo ba yeba wana honorable Francis Kalombo moko ya bino il y a ensemble aujourd'hui à la prison centrale ya Makala honorable Mike Mukebai mais tozomo na bino il y a ensemble benza bokoloba eloko moko te par rapport à arrestation. Non, je crois que sur le but de l'Oroté et Zalokuta, Mike Mukeba a reconnu aux soutien à Bisson, tout comme Batunion. Mais il y a une différence. Il semblerait que Mike Mukeba va gagner pour la infraction à droit commun. Alors, infraction à droit commun, là, je suis un avocat, tu as la justice, mais droit et l'Obama. Tu as un juge, il n'a comme autorité que la loi. Bata la loi et l'Obama. Ce qui a mérité liberté, va libérer. Mais ceux qui ont infraction, a mérité la condamnation, a mérité. Mais on n'est pas là pour Bisso, le roi de opposa, même ceux qui opposent ça, le roi m'a béto, le pas opposa. Non, nous allons, Mike Mukeba a soutien à Bisso total. Tozolinga, justice et ça la moussa, tout comme Yemope Mike Mukeba a un souci parce qu'il a saisi aussi d'instances judiciaires par rapport à Kanae et Tolingi droit et l'Obama de manière à ce que ceux qui sont libres, sont innocentés parce que jusque-là, sont présumés innocents. Merci, merci. Ma mission TV, le miroir du monde.